Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci trop cher téléspectateurs. Naïbi vraiment Boza et Belé ya Kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa Motomoko bien. Pourquoi pas à Mandela Mukonda Balobi chez Mandela Dollar Yana Kwanza Yana. Merci aussi à David Olito Balobi Motomoko. Vrai bien. Merci aussi à Yaouli Mouchen et Singapakebo. Pourquoi pas à ma maman chérie Malolo Loris et la Congolia. Pourquoi pas encore à ma maman chérie, encore maman Emeline Zemamote Mayabatou. Il y a tous peuplés Mbetero. Merci aussi à Jimmy, à Chucky. Encore et toujours. Merci beaucoup à Degrassou. Balobi Fondation. Mikolo, il faut tout côté en haut. Tout côté déjà ma campagne Fondation Stony de Degrassou. Babi moi na moi Simorazo PC Lengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Un gros moulu de la presse congolaise peut-être un plateau un gros moulu à Yambinani gros moulu de l'actualité zanine gros moulu le lot n'a rien que na autobengaka histoire vraie on a préféré to par na partager plutôt ngana bino bayo bozwaka temps ya kolanda émission na ngana Congo France bayo bolingaka grosse molina bayo bolingaka grosse molité na kokai kolexa histoire vraie on a inaperçuté. Voilà, c'est pour cela grosse molina bino na raconter na site na biso na Congo France bayo batala rabiso na yebike bokozala scotché branché boko benga pona kopesa ba réponse na bino kopesa est-ce que ils allaient bien tout ils allaient mabé est-ce que ça là qui bien tout ça là qui mabé. Ok, merci. Histoire na biso histoire vraie eza ya ndeko na biso ya mobali to bombi kombo na ye pona koboya bino boyebi kaka to koma na ma système mbilinga to wango banga na biso moi prison moi parquet boyebi ka grosse moni na zaka muto un peu logique to bombi kombo ya ndeko na biso mobali puis to bombi na kombo ndeko na biso moi si j'espère na monde entier boyebi le 17 mai 2017 oyo événement où esalamaki na prison. Événement esalamaki na prison ba prisonnier o babimaki mususu bakufaki misusu babimaki parmi ba prisonnier o babimaki le 17 mai 2017 ezana ndeko na biso mobali moko ye pazalaki prisonnier ye pe abimaki parmi bato babimaki na prison wana azalaki na copine na ye babandaki ko vivre na ye copine wana aza la fille unique ya mama na ye abotaka ye moko babandaki ko vivre na fille bolingo kaka ndenge ezalaka mwasi na mobali alobi non mwasi na nga ndenge eza boye nga na yo ngana tozoteka lupangu na biso nde ezalaka bamapanga famille boyokani boteka mwana mwana azwa part na ye a survivre oyo alingaki nde poto aki oyo alinga somba te eteni na ye asombi oyo alinga asala affaire na ye ezodépendre na mutu oyo akozwa part ya mbongo nde eye kosala garçon a signé à l'obinga na kopesa bandeko na nga tenge fona mela bango donc mela na nga mbongo wana nga na ozwa yo mbongo na nga mwasi na nga na obombisa yo nga na tango na mela bango na yebike ba okanga nga na okinde prison yo garder ka mbongo wana après prison nde tango na robima na koyebe lo ni nga na to kosala na mbongo wana mwasi pe à mettre d'accord oui d'accord c'est bon garçon a t'équipé lu bateki lu pango bateki lu pango Mutua sombaki lupangu wana c'est monsieur Bodino oyo boyebi pe monde atie papa Bodino oyo aza pe neloko ne mususu na nyango ya kota sono boyebi papa Bodino mingi esika kala série Bill Clinton na banda répéter na Bodino na nyango na Wileri wana c'est papa Bodino muta sombaki lupangu wana et ko sala ndeko mobali bakangi baninga bazui baparte bakangisi ndeko mobali asali nini asali prake prison tanga ke prison ndeko mobali a fait 7 mois 7 ou 8 mois na prison. La fille a kenda pendant 8 mois wana la fille a kenda kotala mobali rien que 3 fois kaka na prison. La fille tanga tali mobali kaka 3 fois a ebisi batu non kende lisusu te ana lembi na ngako kende ba prison wana nyonso c'est-à-dire na lembi na ngana kende te mais la fille azobosa na antata azana mbongo ya ndeko mobali wana oyo akendela ki prison po ye a garder mbongo wana et puis tant la garçon kobima ba mekampe ko sala ba projet na bango
La fille, à ce qu'il y a rien que 3 jours en prison, la fille a commis koboya koke na prison. Or, la fille a kokuta na garçon moko boye balingani na garçon wana a eko fiancé. Dans 2 mois, dans 3 mois, la fille a commis na grosse. Donc c'est-à-dire na monito to loba la fille a zanzemi il y a 3 mois. Ndebo yebi le 17 mai il y a 2007 on est prisonnier ba bimi. Garçon na kata prison abande koyo ka mbilinga wana nyoso ke la fille na kuto mundenga ya katalota sundolio yo na passe aux na prison na mbongo ye na mbongo wana zo sepela zo dondwa mobali kuta baliye akomi kuto na zemi garçon zo yo kaka ezo kufele na kata prison mais azaki na force ya ko biba na prison te pona kokende tie pa la fille e bande ko kufele kana motema e bande ko kufele kana motema e bande ko tangu le 17 mai ya 2017 ndenge mbilinga we bimaki ya ba prisonnier ba fongola ki ba prisonnier ba bimaki ba fongola ki ba prisonnier ba kimi ye pas aki parmi ba prisonnier oyo ba kimaki aye ko luka la fille c'était 4 heures il y a le 18 2017 parce que événement salamaki de 1 heure il y a 2017 ti 4 heures est-ce qu'on aki parmi bato ba bimaki na 4 heures wana Akimbalamro directement ti et pas la fille. A kuti sous la fille te babi non la fille a ce soir la fille longwa zo kutunda kwa ko fute là a bala pe ba se fiançaye mobali na ekutu azala aza homme d'affaires asa rane ba faire ya loufu. Bandeko na mususu boza libanda mboka bo éviter moi biso système à moi loufu wana eza système que moi j'ai dit au vendredi ozongi moi dimanche ozongi moi vendredi car ndo somba babiloko ya roteka soko bimise moi 1000 francs il faut récupérer moi 2000 francs pour la moyen de vivre caca. Et comme ça la paix garçon à qui ti et pas ba parents et à la fille qui ko lukae maman tant que maman mon boti na ebité bino ba yo boko landa bozala mieux placé pour nous juger histoire vraie na ngai o à qui ko luka maman et à la fille. Tant que luka maman la fille na bimina prison na qui place mon na zaki aza suku na te ba bien longwa zando nda ko munene boena boena. Tant que maman responsable et tant que maman sage côté on il fallait qu'il y a traitant on ndengenen. Mais maman a ça qui un peu erreur bino batu benga biso mais maman côté wana ameka qui un peu ko jouer na jeu ya mwana na ye. Or abakoka qui peut ko les garçons moral mémoire tala voilà c'est si comme un peu qu'on convaincre mais bazala qui a toujours na langage mabé avec garçon pas bien ok ça va mais pendant tout ce temps le garçon abima qui na prison abandé ko tambola toujours na ba mituka express to ebité ceux qui appellent ça qui la fille mbongo nyo surtout à garder qui mbongo mususu quelque part parce que so était le but au landapé garçon abimaki le 17 mai 2017 mais pendant toute une semaine nous sommes bandé kotam loka na express ko sala ba folie to ebité ce mbongo ngo sa aka na prison tombongo ngo bombaka ngo quelque part ton abimi ba moka ki a récupérer ngo kunda ki ngo quelque part to azaki na place wa bombaki en dehors ya mbongo wa simbisa ki la fille a comme ce ko luka ko convaincre la fille ba monana ba solo là. Et à qui coïncidait avant une semaine et coca, c'était 6 jours avant une semaine. Aïe qu'on supplier la fille, qu'on convaincre donc t'as pas je crois autant pour un express et catch pendant une journée pendant une semaine. Donc c'est-à-dire bandé ko louer en combien parce que ça qui a été. La fille pas Monica raté mingi na habité basi muso bakanto kanisa peut-être pour mobala limbisa yo sala ki erreur mo saki mabe mobala a limbiso il faut convaincre peut-être na sexe bo limbisa nga soki na employé mo wana la fille déjà zala ki na grosse il y a 3 mois mobala kenda ki louf vendredi poison à dimanche la fille babimi na garçon o abima ki prison wa bombisa ki mbongo bake ba lié ba meli donc ba lié ba meli ba silisi et comme ça la heure est commis 23h à la fille a lobi non il faut na zonganda mobali alobi non rozonga ndakuté lelo orola la langa il faut to solo la na yo tant depuis na kenda prison j'ai fait 8 mois na bimi na ebité ni les kimbo on la simbisa que na évolution la ngote il faut to la poto solo la to traiter ngo entre ngana yo to jouer lango solution la fille alobi pe ok d'accord problème exacté
Entre la fille et si ba fiancé qui est azaki na grosse il y a 3 mois. Mobali kenda ki loufu na mobali mususu mobali wa prison te. Mais tant que mobali ne o en grosse qui est à se fiancer ya ke loufu. Na tant mobali na za na loufu il y a ke na mobali ne siko mususu ya prison komela wa simbisa ki mbongo. Ba meli ba lié bouté comme mobali wa prison le bité photo lala. Moi ça maïele moi si ça je pense que ça qui déjà nanda kwa mobali mususu au boye ki o ya prison mais un tato ça qui na mbongo na ye o basimbisa ki a préférer tika ndaku na ye ya libala na zemi azalaki nango ya 3 mois mobali na ye o ya grossa ki azana lufu ko kende ko luka ye a préférer akende na ye na mobali o ya prisonnier ba ke ba futi sombre ba lali et comme vers 3h du matin 4h du matin moi na mobali comme otuna akomo tuna la fille mbongo nanga eza wa basali ba kokai ko sala la fille akanite peut-être ba se ba limbisani boena boela mobali akomi mobali wa prison komo tuna la fille mbongo nanga o ngana kotela ki prison na pesa ki obomba eza wapi moi ça komo tata bana mbongo nanga na pesa ki oyo na se sacrifier na ki ko souffrir na prison yo ye kotala nga kaka 3 fois eza wapi to comme déjà vers 3h mobali or kazaki déjà na mission à sa melaki 2 bouteilles ya whisky 4 paquets à cigarettes na chambre no bakende ko retrouver yango mobali nzoka ndazaki na instrument poignet mbeli moi c'est meki kaneti moi ba discussion moi c'est trop tard mobali a zu poignet a tubi moi c'est a kati le quoi ndenge bande ko na ngai poignard plutôt poignard na mbeli na couteau ndeko na biso mobali oya utaki prison akati ndeko na biso ya mwasi lokola nde to sala ka Thompson nde to sala ka soso ya kotumba a poignardé awa poignardé na motema azui couteau a cotisé na libumu entre la fille azaki na grosse il y a 3 mois grossesse il y a 3 mois a pandi libumu nyonso. La fille a commis kobelela la chambre hôtel na kufi boya bata chambre ba ye ba bandu ko tout apporte tout garçon a outé pour ça zo boya ko fongola moi ça zo ganga boya na ko kufa kuna bazo kata ye ya ko kata ti batu ya chambre hôtel wana bazaki na sote fallait ki ba bouka chambre hôtel l'état bazo bouka chambre hôtel. C'est trop tard, la fille a Koufa qui a enseigné déjà maquillé belé, la fille a Koufi sur place dans la chambre wana et bah yebisi garçon et lo koni no yo sali awa okoluke la biso problème na hôtel na biso alors bibo banga te mission na ngana yaki pona sala na sina sali et sili nango c'est-à-dire ngaso na ukote ki prison ezaki a cause bolingwa mwana mwaso pona zwaki mbongo na détourner bande ko ngana pesi ya bomba mais na sali rien que 7 mois mwana mwasi wana ayekotala nga 3 mois et 3 jours pas 3 mois mais 3 jours ya pamba et puis mwana mwasi wana zimbongo nga sali nango folie a pesi mobali ya bali a pesi mobali a commencer la ba commerce na loufu et puis bazui ndako a pesi mobali ya bali donc na bandeki déjà koyoka ngo depuis na prison mais nazaki na swate ya kobima pona koya proposer art mais loko na zui chance ya kobima ofele na le 2017 oyo babimisaki biso to kimaki na prison na yaki kana complet mission na lokola na futi si ebe masumu nanga c'est-à-dire na okima l'état sala pe musala na e bata chambre ba bengi la police payée et puis chaîne na biso moko pe ya télévision salara awa Molière TV ya papa na biso papa ne Malemba bazwa qui moi 1 minute ya interview batunye pourquoi salibwe alobiso ki na wuta ki prison na côté prison zaki à cause à mwana mwasi mais na 7 mois on a salaki entre ya zane belé la ngambongo ba yekota la nga 3 fois makambo nyonso etikala ko sala malibanda na zaki au courant nango yango na yaki na sila na ye et puis suko na ndimi na nga na zonga prison mais na yebi ata na zongi prison na ko bima kota na to éviter justice est-ce que ko sala musala malamu te ko sala musala malamu te kota na consumuli na zakuna te puis maman na bango tanga yoki mwana na ya kofi po ba filma ki ngo directement et que na manque maman wana pauvre maman batabota ka fi wana o babomi atikala ko bota deuxième mwana na mokilité atikala ko bota troisième mwana na mokilité abota kaka mwana na moko et en plus
Fi wana pas zaki héritière. Maman na ya zalaki na ba bien. Maman na ya zalaki na mapango. Mais à part ça, dès qu'on vit un garçon qui prison, ami botelara déjà bana na 4 avant. Bazaraka et pas maman na bango ya zalara. Ye moko monika de ba héritière ndenge zalara o quand ça oza bébé yo zo bota koto maman zo boko lela yo bana. Parce que maman bota ka le seul fiwana. Siko yo mwana na ye akufi maman zo lela komi kotuna. Pourquoi boyaki ko bomanga te bobomi mwana nga lisu nga moko. Aza héritière ya biloko na nga nyonso lelo ya kufina nyakotika na nango. Bana na ye bana ne baza nanu mike ba 5 à 6 à 7 ans nga na sina koli bobomi nga pona nini. Sikoyo kote wana bandeko na biso mwasi basi bandeko na biso mibali bandeko na biso botala ka biso. Kote wana est-ce que maman azwaki rôle ya bien to rôle mabe. Poto yebi batu musupe mwana na ko sala erreur moko boyo mama ondimita mususu charge wana ya kofuta. Maman lokola zaki na ba bien. To imposer te to ezaka ba idée to so kabola biso na bino. Tout comme on ko solola na le mec wana qui est problème exact montant ezalaki combien nga mona ndimi charge peut-être ba ko pe koteka lupango na ba parce que la fille ezalaki héritière. Ba ko azaki héritière ba ko pe koteka lupango pa maman pa zaki ne abala te abota mo ne moko azana e mama ba faire azana ba mbongo ne ba mapango ne. Tango eloko ane yaki pour la garçon oyo abomi mwana ne ayaki même ko luka maman na ya raconter qui est tout sauf rien. Ce qui peut quelque part côté na maman zaki sache pour nous protéger moi ne akoke pe ko sacrifier lupango moko après si garçon bon pour nous protéger moi na ye mais maman me pe ko côté pe la ba jambilinga mbilinga pour na moi na ye voilà sort mwana na minito tuzolo ba azana non et corps ya son de konabiso mwasi wana eza na morgue. Moi si peut-on ayeba ki mobala bimaki na prison il fallait qu'il afandisa ye ayebisa ye ba vérité tala tango kenda ki ngala kokaki boete na sala ki na sala ki peut-être mbongo no soit na utiliser ki to mbongo no ebungaki sala ça va voilà na kutana na maman na ngana yebise na ba bien na ngai wana to luka mpe to teka moko to zongi sele mais la fille ebika biso basi ma peke polete et puis tango aussi le temps ba yebike babalaki quelque part. En plus, Azaki na zemi ya 3 mois. Est-ce que il fallait qu'il y ait des sous encore na mobali oh basi bakabona ki marga pesa ka mbongo a bomba. Il fallait qu'il y ait ko coucher na ye pour limbisa ye. Il fallait qu'il akende ba asenga ye pardon to il fallait qu'il akende no ba komati ba mela balia akoucher na ye na chambre pour alimbisa ye. La bino bande ko na biso batu bozota la biso boko benga grosse moulé na lobby histoire vraie oyo et salami. Et pas ya ndeko na ngai moko oyo aza ndeko na ngai ya mobali oyo na minute ndeko na ngai yango ya mobali na tangi kombonete mais azongi déjà présent parce que la fille na minute aza na morgue na mama yemo. Est-ce que côté wana mwana mobali wana sali bien to asali mabe na ngamba ndeko na biso mwasi est-ce que asalaki bien nenga ndimaki kokende kolala na ndeko na mobali po na cause à l'argent. Il fallait qu'il tombe au bal anaye mais un peu ko expliquer vérité ba luka moyen ko zoa solution. Bino bayo botala la grosse volée na Congo France bino bayo bozala na bolinga Congo France yango na sengi bino bo s'abonner toujours na Congo France bolanda histoire oh c'est histoire vraie na fondete na machete mutu oh ya sombaki lupango c'est monsieur Bodino. Et puis et chance heureusement garçon aza na prison azalaki rien que na ba photo azalaki na ba original mais parmi ba original wana original moko ya mukanda ezalaki toujours pas mukolo nango mukolo na ona minute oyo bazana monsieur Bodino na parquet bazo samba à cause de lupango wana ke no ba escro ba taking lupango escroquerie mukanda na ngai ngo monsieur pe Bodino kota le bite nga na sombaki lupango yo na pesa ki mbongo mukanda yango bazana niveau ya justice. Ndeko na biso mobali atekaki lupango wana pa garder mbongo azongi prison. Ndeko na biso pe mwasi mobali a garder apesa ki mbongo abomba na minute aza na morgue na mama yembo. Epesi pasi, epesi mawa, epesi kolela. Bino bandeko na biso batu botala ka biso, bo benga biso, bo pesa ba réponse na bino, ba pourquoi ezalaki ceci, cela et ça la biso pe grosse et ça la ngape grosse muli mutu na zui
histoire vraie oyo na transmettre na bino bayo botala kanga. Merci beaucoup to komi na suka nga histoire vraie na biso. Merci beaucoup na boss na nga Josué Didier Dipumba. Merci aussi na manager na biso monsieur Junior Bookson Bukasa. Merci beaucoup na muna artiste oyo pe azunga bilili pona kokabola histoire vraie oyo elongo na bino. Merci na papi Messi Motomoko bien. Merci beaucoup na Mandela Mukonda chez toi dollar yana kwanza yana. Merci beaucoup na David Olito Motomoko bien. Merci beaucoup na Yawili Moucheni Singapa Kebwa Katana Rate. Merci beaucoup na Mama Emeline Temba Motema ya bato ya tous pepele ya mbetolo. Merci beaucoup na Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup na Jimmy Yacho qui encore et toujours. Merci beaucoup na Dieso la London. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup na Degrachou, Babi Degrachou Fondation Estoril, Babi ba grosse mouli ba koti ba faire. Merci penayo. Ndenge bobenga kingate grosse muli kolekisa ngo bongo te partager ngona bato yo bakotala batala ko bato ba sepelaka na yo bato yo balandaka yo na Congo France. Donc c'est-à-dire bo s'abonner toujours na Congo France, bo s'abonner. Merci beaucoup Sina Gisèle Moulanga depuis Angola de longues jambes bien bombé, bien chargé. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya histoire vraie na biso na tiki bino. Merci, au revoir, bye bye. Tout le monde a mbala sima. Ce qui est histoire vraie musu se koya na ko continuer ko le kapona ko pesa bino. Au revoir. Congo France. Bisona bango. Bango na bisona bango. Ikara mulai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.